Botana Nzambe, Bana Nzambe, Toye Lisusu. Bonsoir, Mbote Mingi. Binonde boza raison ya biso kozana ngambo yo. En tout cas, soki miteme mona na kati bonga bomone sengo tozana yango pour na présence na bino na côté wana. Bopesa biso vraiment kasi. Nzambe asala bino va bolamu minga kokisa baposa ya mitema. Nzamba kanisela biso pona tangu oyo totiki nyonso ya kosala poto yo kanini Nzambe alingo lobela biso ya mwasi papa merci mingi vraiment ba grand frère ba petite sœur o ba nouveau marié vraiment merci pona kolanda biso na tangu oyo toloba tangu nyonso toza spécialité ezanga mama Jolie toza na évangéliste Mako o aza mobali nanga o toyokana na bino na ngambo wana kozala lelo lundi na sekele ya libala. Merci vraiment. Pour na tina na yango toko bondela to senga na papa a bondela poto banda to bondela biso. Nzambe merci ya wanabika mukonzi to tondi to commission poza Nzambe to tike espace ona maboko na Nzambe bande ko nyonso oya bana na ligne tirete Nzambe batala ka pona kotala biso te menza bazwa oya mutuya oya ko mabango Nzambe na lipamboli oya mabango ya wanabika mona onus za malamu tikete kolo biso autorisika auto la connecter divinement la source na yo afin de transmettre aux abomo ekat na libota na kombo na Yesu armenio somo Nzambe kele musika au nom de Jésus amen amen wow. Amen 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 ya solo to komi suna tango yango ya sekele ya libala tobi ke sekele ya libala sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Donc, so to continue to ebike nze mozo so sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Ya mwasi sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Papa na ngai sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Yango na benga ndeko moko kote wana yo yebi benga papa moko kote wana oyebi lobane tango yango ekoki to yoka nini to koyiko sala pona sekele ya libala. Ya mwasi ningisa papa ningisa ya mwasi atakanda ezali mais ningisa conjoint parce que eza tango to linko yoka toloba tango no seska batumi bale baza makambo eza alors makambo eza ponini solution ezwama na ikulusu na nzela ya Yesu Mesia yangwana na tango toza obligé ya kolamusa papa ya kolamusa ya mwasi to yoka nini Nzambe alingi alobela biso amen amen na ebite papa so c'est vrai les maman lobeza ndengwana batumi bale vaut mieux que un tu papa zali so za fatigué te on a la été oh l'homme sa papa ko ben papa na salon attend même pour 30 minutes pour encore respecter les pongi pour na kola pour na lobina musamba kola na ndambo et vous allez bien bola na ensemble amen amen et puis Nzamba ko pambola biso ozanga ko pambola biso te fotola na ensemble Nzambe azanga ko pambola biso te nde papa na biso auti koloba to sepeli pe lelo tola nango su ensemble na servante na ye. Amen eh? Amen. Na ebi ke tokozongela o tolobela ki mwa muke peut-être na ya mwasi mwa zoloba c'est même passé baloba ki nini tokozongela yango mais poto zongela yango ensemble mwa muke tokosepela pe Nzambe apambola biso ensemble na servante na ye o ye apona ngai na yo toyebi na o biso topona kozala kati na Kongo mokliso kolanda ni Nzambe alobela biso na Mateya toyebi vraiment na ebi ke osepela kana ye pona ebi ke alobaka bien. Amen. Comme alobaka bien na ebi pe ke lelo tongito lobela temi o ye pa azana ngo concerné na kati azana kati équipe wana ya ona baki lelo tozana ye elongo ngana zwa o Nzambe akotia kati na ye ya mwasi pe ozwa papa na ngai pe ozwa o nini Nzambe akotia pe kati na yo kati na ye po ya mwasi o bénéficier pe papa na ngo bénéficier ye pa azalo kola biso aza spécialité aleki yo pe ne lo côté. Mais eza grâce au Nzambe asali ke azala na liloba na Nzambe a transmettre na biso poto kwa koyoka amen eh yangwana sepeli ke boko sepela vraiment komona ye na linga ke minga zande konanga zande konayo mama Hortense Alpha na pesi mbote bienvenue maman Hortense na mission na biso ya sekele ya libala amen amen merci vraiment merci maman Hortense na koya na mission na biso ya sekele ya libala vous allez bienvenue tant que un invité donc Nzamba opambola biso mingilelo amen quand Nzamba opambola biso nde papa lobi na kati na otika mama Hortense à se présenter azanani ya utu wapi olenge ni akomi na émission ya sekele ya libala
Na pesi aux paroles maman. Merci papa, merci maman, Nzamba pambola bino. Alléluia, alléluia libota bana na Nzambe. Topesi bino susu mbote. Ngai nazali mama Hortense Tiaku. Nazali pe moko oya ya servante kati na bino na présentaka émission to bengi yango la parole d'encouragement. Amen. Lelo tozali na esengo mingi pote ba papa na mama ba invité ngai na kati na émission oyo pona koyeba lisusu ko partager idée oyo Nzambe atie kati na biso yango Nzamba pambola biso nyosusu bantu oyo tokozana bango ensemble na bomoko kati na Yesu. Amen. 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 Nakati toyoki tomoni invité na biso boyebi ebiso nsu toyebi ope boyebi ete akoti lelo mama Hortense mama Congo Mokliso na ba obayebi ete. Merci papa nanga Gamil sont vraiment na sepe na présence na bino ndeko nanga Yannick bozo sala biso makasi ya kozala susu na côté oyo. To sepeli mingi vraiment ndenge boza wana ndeko na biso Jivet vraiment merci mingi. Alors tokomi na tango na biso ya sekele ya libala o to tukoloba sekele ya libala eza kisite eza mbongo te sekele ya libala eza kitoko te eza taite kombo a famille te meza ko kangama na Yesu Hortense yango to yemba sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala ko kangama na Yesu yende kisi ya libala mo santo donc yende kisi ya libala ya mwasi yende kisi ya libala évangéliste maku donc kokangama na Yesu yango ndeza kisi ya libala papa na biso Christopher alors semaine passée tolobela ki sekele ya libala na ba interdit to comment na biso na moi suka ba interdit tolobela ki ke tolobela ki interdit ozala ki papa lobaki ma be makasi adultère ma Hortense tolobela ki adultère eza interdit ya ma be makasi dozo ko bebisa nzoto temple Yesu Mesia do lisumu wana bible lobi ke ba kimaka yango to moni Joseph mama ya biso Clarisse la Tsunamite alongola ki memi chemise andimi abima na libanda po nini akima kaka eloko wana. Donc la préférée va se cailler, mais Nzambe a mon toujours gazane pire. Amen. Donc akima yango. Donc eza interdit et senga kato kima bala tsate ke ngana za makasi papa na nga Rigobert non, akima ka yango. To yango to lobela ki semaine passée. Tant que continuer to lobela ki pe moi muke langage to be que langage ezana ma be makasi so ki obi ko contrôler yango te et que ko bebi sila yo même ba relation et que ko bebi sila yo libala na yo po surtout biso ba maman to za ba langage mususu donc so ki bambi papa langage moko donc ça là nan kelena so dans mona maman ta libérer ndaku wana libérer mo so ki a continuer nango po ça ba langa miso maman Hortense papa donc au lobby yango yo kanise leki me OK tika li na tema mutu wana surtout ba langa shongo za mabe makasi po mutu mazolia sera kanisi na ekaka de goût on attendit c'est ça langage le comme zonga katna et on a mon il faut contrôler le langage est très important maman minga ngoloba to papa minga ngosoma na kanda so na kanda de préférence au prier au vain na yo kolobate mais tant que na kanda déjà ça veut dire que ko affecter mutu moko ba pour musu za venir pe na muteme beti ka de vani mutazu choc malamoko to lobela ki yango langage faut contrôler langage ko bebisila on milieu ba relation donc eza mabe mingi eza moko ya ba interdit. Et puis maman soutenait qu'il y a le non même le langage mais qu'il y a ba place nini au coco utiliser le langage pour faire un bal tout le monde a battu ça on manque un bal na miso a battu au bien moi ba manquer aussi ka bino mbalé moi eleki nango mais na miso ya battu na miso ya bana vraiment ça ka bien té na ba mo que la maman ma to ba que la papa ma ouais pour ça le langage musu moi muta lobité mais ninga taleli conjoint na ye ninga taleli mobile bien moi si na ba to azana ba tamo so ndingo tambali na tambali moi so zuke mbala o mawa bon suki atali bo bon ndako moi so vraiment mawa maman Hortense ndako azala ndeni ya maman na biso kofi buluku donc il y a un peu de tambali langage papa na so map saloba mingi ya naika donc atali o kana na seti likolo donc likambo langage eza moko ya ba interdit kati na ba couple donc faut to ba kota la langage
toleka ki tobi ke ko lula ba semeki yo semeki na kati andako ozo lula semeki petite sœur à moi si ou bien grand frère ou bien petit frère à mobali eza interdit comme papa yo tika loto kan sona non kenanga feti na ye namoni pantalon na lati bongisi ta body wana nenga sali yo papa ozolo papa leki ya moi si ke namoni body yango bongisi ta pantalon na troba ke eza interdit mama na ngai Marthe eza interdit papa ko yo pe ya moi si ozoba ke namoni ndeko no body wana na pantalon bongisa ke ya zande kwa mobile na yo aza grand frère aza petit frère zoye grand frère na yo petit frère ko linga ndenge nini donc eza moko ya ba interdit to lobelaki yangwana papa to lobaki oui c'est ça ça yangwana ko mama ça yangwana ok très bien au moins tant muso mona mutu mususu babilo muso zaka au moins excès ya ba kozanga ko contrôler ba mo yango esalaka musu bazo ba mo ayibi na kilo ya mo wana ti bon biso nyoso benza mapesi so mayele ndengi mokoti so pas maman mais c'est quoi à partir de fond de ma correction c'est ça fond de ma correction to lobela ki on peut la fois passer correction est très important pour correction on lelo so ba corriger ngo lobe o sano so faute wana ti alors ba mona a commis bien et a changé ça na maman donc ça veut dire que correction ça bien so na muto wa la correction na muto corriger mutu mo za ni milieu wana azate amen yangwana muto za milieu azate mama biso mamianda ya na ya lila donc itolobela kilikambo ya correction kombo mamianda ya Kamalu vraiment na to sepe na présence na bino après wana to lobela ki ba interdit eza ya chambre moi to kota no so ezate ba interdit ya chambre ke muninga yemba la moko meme na chambre na bino non eza na baka ona komema muninga na chambre nanga ona kokota na chambre ya mama Hortense eza na baka chambre ba couple donc muta ko kokota kuna pamba te mama donc eza na baka ona kokota na chambre wana soit na ye pa mama Hortense azate loki mwana zolela mama Hortense timi mwana azolela donc naza obligé fona sauver fona ke koyeba eza nini na ye muninga bia nazokoka te kota kaka eza différent mais oye kaka boye atofana biso kana na chambre to so non eza ba interdit donc eza sika o eza sacré bakota akuna bikotela te yande tina kati ya ba compagnie na kati ya église na kati ya ndako donc mutu na mutaza eloko koyi ko toucher donc basimbaka eloko nyonso te comme pe na ndako ya muninga et donc ebilo muso eza interdit lokola chambre ndenge to lobby eza moko ya ba interdit mama bolimi sikesho moko yelinga ito mona biso no surtout tangu to ya makaba paya des fois to joka mona to tiki ba paya chambre biso la msuto lali na salon mama place on la beto ko lo bandi ni mama na ndenge ya bien vraiment eza msuto longola ata bana ou bien to ou bien na salon to bongisi mais na mbetu ya ba couple malambo zo ata bana na bino na ba kolonda botie bango na mbetu na bino eza vraiment lipamboli te eza pe respecter eza vraiment respecter yango na to bonde la manza mapambola biso tant to mba pa o pe to zo respecter bon pourtant to ba paya to za na sengo pe to na to tia bango à l'aise donc sonza mapambola biso mbongo eza malamu na zuile chambre bazui bazolala soki na ndako place eza na luke sika moko na bongisi na tieli bango eza vraiment gentité kotikaka mbetu ya bino ba couple na ba paya bon eza ba comme ça ça maka donc choisate c'est ça sala yango mais soki moyen ya ko bongisa eza malam to bongisa donc et comme habitude que la paya ba yeka ma usai ba nga longa na chambre kota na salon so ba sala mois ba sali eza bien te maman abiso mami ya on tozo le blal ka ba interdit to le blal ka semaine passée au mois rétrospective to sali de kona biso termo do ya on to le bela ki semaine passée le lonza basali biso grâce maman Hortense poto lobela nini maman Hortense alléluia alléluia lelo maman mon mo santa ebaki ko sunga biso le to ko lobela sur la responsabilité d'une femme mariée. Ok. Amen. Moi si oya bali, moi si oya aza reconnu na miso na Nzambi. Responsabilité na ye na miso na Nzambe. Ezali ndenge nini na miso na bato. Ndenge nini na koki ko conduire foyer na ye. Amen. Alléluia. Amen. Yangone o ezali temi na biso ya lelo. Amen. Comment moi si akoki ko se comporter na kati ya dibala na ye. Amen. Amen. La responsabilité d'une femme. Bon, et ça la responsabilité oyoke. Moi si tant que une femme mariée doit avoir moi sur à comme un niveau à âge peut la bengue femme mariée. Je vois maman. Et ça important. Mouton dans la qualité on a d'abord avant qu'on t'en ait. Alléluia.
pour la carte na libala ça ba responsabilité oye akozwa charge na maboko libala ekovanda ba responsabilité on a soki par exemple yalingo ba lango kwesa yango ekokweya yango le te ko pour libala ane ko ya te to bi que la responsabilité d'une femme mariée eza ndeni responsabilité eza na mutu mususu ba représenter yote que maman Hortense aza mariée non que maman Jolie papa mako aza mariée non mais tant au monier au comprendre que bité bango na moi baza mariée pourquoi au banisco ko de détailler balolengo monelier obitende na monelier na obazane pembeni na moni différence yango eza nini peut-être au tala moko bi emsone telina ye na so elobelina ye millier na ye oyaza donc nazo mone déjà asa mariété o tu asa mariété oh mais asa différent moi ce que la différence en toi asa mariété mais millier na ye telina ye lo lingi na ko lobela donc bato bazo mona déjà différence bato ko mutuna asa mariété et mazande tu marié ala tanenga ba marié parce que une maman na une petite fille différence c'est ça il y a une bible lobi na biso que c'est lui qui trouve une femme babite que a trouvé une fille mais balobi une femme c'est que ça na différence il y a une femme na une jeune fille alors une femme eza o biso tozo lobila lelo moi si alibala rôle na ye responsabilité na ye za nini eza lolenge nini lolenge ni ba ko comprendre que za moi si alibala penda na ko sala ke ba comprendre ya za moi si alibala par Nzambe na olobakeza ye moko maman amen donc pour toi boza moi ça libala maman Hortense pour toi respecter yo et yo moko faut se respecter donc yo moko faut se démontrer que ngana za moi ça libala Alléluia papa amen on se démontrer n'éviter maman lobana te maman na ninga na bakisa bona lobana maman pour siko biso to yeba nanu kokota nanu na kati ya responsabilité à moi ça ya libala totalisa na bande ko maman libala ezali nini libala euta wapi sima nango tokende nanu kokota na ba responsabilité o ezali ya biso ba mama pona kotalisa bande kotoye bananu importance ya libala na kati na biso ba mama eza nini alléluia alléluia on a ndenge question mama atuni libala euta wapi na osepela bande ko bokota na chaîne ya Congo Mokristo bokuta yango kuna libala euta wapi libala eza nini nani abandi yango mama na ngai Keli Makengo poto ba libala ngo euta wapi to lobela yango na mokanda na Genèse alléluia alléluia soto koti na nini na biso ya Congo Mokristo na chaîne na biso nzama sa biso grâce to koyeba libala euta wapi na loba moi mukie pour to kozonga vraiment te papa na biso radio libala eza mystère libala eza mystère mais za malamu mingi na lingango vraiment libala eza mystère o papa na ngai mama na ngai papa ya papa do parents ya papa makuba parents na nga ba parents ya mama Hortense ba pesi biso libala te mais za ngolu o Nzambe a pesi biso asali biso na yango pour ça na basi kitoko koleka biso mibale a eza na mibali kitoko koleka papa tozana ye mais peut-être tu sais quoi bazana kata ba jeune prière pour na luka libala yango tolobi ke libala eza mystère eza pour na kitoko na yote eza pour na mbongo te pour na kombo ya famille te mais eza mystère alors pour na ni libala eza ki na mokolo kati na jardin Nzambe amona kike moto oya Keli na elilingi na ye azaki na esengote donc ça m'a comprenez que na seli biloko nyoso mibale mais on nga na seni elilingi nanga azana esengote azokoka ko lobate maluka azokoka ko solola te parce que ba o bazal entourage na ye baza ba nyama bazo sola na bonyama na langage na bango makaka solola makaka mais vous comprenez que o nga na sali na elilingi nanga yi donc azana esengote alors ce qu'on Nzambe aza esengo ye moko Nzambe na yaza esengo akompa ke mwana nga ko ozala na mawate ya mwana ya mwasi fozaka na esengo foko créer ka esengo na vie na yo papa na ngai foko yeba ko créer esengo na vie na yo ba couple boye ba ko créer esengo na couple na bino parce que o asali biso aza esengo alors ye a tie ababi a fuli biso donc ye a fula ki donc a transmettre biso esengo wana toza obligé ko zana esengo ko lingati omitika na likambo se le kana ngobiete zo sala na tango ngoyeba ke mokili eza bongo donc mokili eza lelo likambo ye lobi leki lobi likambo comme ezo ya yo pe créer ka toujours esengo alors Nzambe amona ki ke Adam onga na sali aza na esengo te abikete comme
nazana elibala eza mystère azana oyo akoki kosala esengo kati na ye esengo kaka ke nasala ye opération na bimisa ye ntango na kobimisa ntango ya komona akomona ye akosepela nde esika yango libala ebandi question mama tu libala yango ezani esika nde libala yango ebandaki Alléluia mama teke toto bake libala ebandi kaka na tango na biso te dans libala ebandaki uta na jardin d'Eden donc ntango nzambe asali moto asali Adam amoni ke Adam azalaki api te alobi esengeli nasalela ye mosungi na ye nde alalisaka Adam pongi na mokuwa naenda ye kobimisa biso basi yango tolobi eza mystère ata nzambe asalaki ye na zelo mais sikoyo mpona biso basi atali abi te nabaki ke tant na bande ko sa mokili na bi faisons l'homme alors habito na sali mokili na sali mobali pe na sali mwasi siko na bimisa ki mobali na kanisa ka ozana esengo mais na comprendre que ça esengo taza na posa ya ona bombaki ya wana bisika bimisi la biso wana lo ba ka bimisa biso côté gauche ya motema ya mobali po esika na ba sentiment evandi parce que tant Adam amona ki Ève nzambe ayebise que te benga Ève benga mwasi non Adam talia bien na comprendre eza na Bible premier liloba on dans ce pele kabisiko yo na comprendre que na kobenga ye mwasi kwa uti na mukuwa nanga donc Adam sepeli ne mama keli o sepela katango monaka papa la biso taba ne mama joie sepela ne mama présence évangéliste maku mama otasa sepela zo mona papa alfa na biso na ye donc esika wana nde libala ebandi mama nanga omoni Bible lobi na biso mama na mukara na Genèse chapitre 2 verset 18 toza passant pour yango ezate thème na biso lelo bien que l'Éternel dit n'est pas bon que l'homme soit donc au moins pas les balles Nzambe a créé moi a créé mon bal donc comprendre gabi non ezamala mutata muke mutazala yemoko ça veut dire que mutu azana besoin azala na conjoint ce qu'on ne sait pas sur le but que ba conjoint ba ko créer pour les sengo na kata libala na bango pour mutu aza créateur azana nini esengo ce qu'on est dans ma folie biso ne papa lobi mutu aza créateur aza esengo ce qu'on est a folie biso doit transmettre biso esengo wana siko ya mwasi papa na ngai tale sika boza bino nyusu na ndako boza kala ba problème kanda mutuna kwena ye mutu akeli biso azabo ye kutanga detete ke Adam za ne sengo na tabi non c'est la différence mais nga na keli ba parlo banini soko na za mutu na esengo siko fo esengo na za la manifeste do fo na chela ye o aza pene na o akoza pene ni po sa le sengo wana ya mwasi ye be ke oza pene ya papa po sa le sengo ya papa papa oza pene ya mwasi po sa la esengo ya mwasi bolinga te ke bozongisa ba makamo bosi le kanango bozongisa kango po boluka kaka donc ba division mona kaka bible écoute lobi e bokanisa le susu ba événement passé donc soki ya mwasi zaka na makangu moko boy yo pe ya mwasi bi ke kopé wana soki bozala kana e ba se wana Cécile po to lobi le ko na ba interdit yo na se wana Cécile alors kolinga te oza na relation na ye po akolukile ba problème moko e bandolongola bino esengo na couple Aïta créateur il va so yemo mon père dans mon équipe moi c'est bien sur la fête voici cette fois-ci il est os de mai siko yebi kaza mokuwa ya mokuwa na esiko ndenge ozaka na relation na ancien wana oyo oza mokuwa ya mokuwa na ete yo pe ancien wana esiko ozali pona nyo lingo za na relation na ancien na yo bokabwana oyo zo comprendre kaza mokuwa ya mokuwa na yo te entre temps yo za na mokuwa ya mokuwa no pene na yo nozo za ne sengo te ozo linga kaka ozo esengo na mokuwa ya moto mosusu non eza normal. Alors, c'est cher de ma chair. Je l'appellerai la femme. Papa linga ozana kombo o ko benga ya mwasi asepela kana yango. Comment on est imité maman je dois benga ko ana. Mais ça le bimia ba ko donka na maîtrisant. Yamona ya Bruce Lubaki na bambule ko ya biso ba mama no ba papa na oto ko sepela te to mona kayoka kayomoko. Bible lo beza malamu te muto azala yemo ko mezana ta tanga kasalaka mukolango ekokisama. Ne siko ye mwasi wana biso to nito lo ba responsabilité. Yango wana mama. Donc eza ya mwasi oyo biso na ya mwasi ozana ngambo mosusu. Yango le to nito lo ba responsabilité ya dine femme. Wana po mama ninga ka atuna kilibala ngo eza nini pe uta wapi. Yango to sala ki moi rétrospective moke. Mais kota na Kongo mo Kristo kokuta yango. Alléluia. Amen. Siko yango le to nito lo bela responsabilité d'une femme.
donc responsabilité d'une femme yo ya mo sozolanda biso faut ba ke ozawana pona ko défendre ozawana pona ko soutenir ozawana pona ko corriger ozawana pona ko bongisa amen pona nina lobi bongo eza lisolo moko na kati na Biblia tokotanga o mama eza une femme faut yeba ye Abigail. Amen amen amen. Ozo yeba ye. Amen naza oyeba ye. Donc moi soit zaki moi c'est Nabal. Mais étant qu'une femme mariée donc azo ki responsabilité, il y a problème oya akuta makité tant salama ke pa mobile na. Donc ton problème on est banda qui azala quitter. Amen. De konabiso chibo donc tozo la responsabilité d'une femme. Donc ton problème on est banda qui moi si on a biga azala quitter. Mais tant ayo ki sango wana comprendre abi non ngala za une femme mariée. Likambo to sama pa mobile na. Donc loi ezala te. Naza obligé à kokota likambo wana. Ya moi si oza obligé à ko défendre mobile na yo. Na miso abatoza obligé à ko tombola mobile na yo même asali erreur. Tambo comme sika bino mbale pona lobi awa moi si azapo a corriger moi si azapo a bongisa na miso abatu na tomboli pa makuna bino za na raison mais tant to comme sika biso mbale na bi papa koko sala likambo wana te eza mabe muso na loba ke sika wana na bato nga babeta maboko bi azava mbale azoba na yo mo na loba ki na defenda ki yo moko ko sala bongo te omoni moi so wana mama donc Allah taki likambo ayoki mobali na sel bo abi non nga fona défendre mobali mais ça na au comprendre c'est ça amen il faut défendre mobali na ya ta mobali na ye asala ki mabe donc mabe na ye koka ko bimisa ngona liboso na batute da a couvrir na mobali na ye comme ça les restes ba ko bongisa nanda amen maman ezali ngona te ningi maman Angèle mère de mère na maman la biso Deborah ningi ba baso résulté wana to comprendre ka bino po awa Abigail azaki ne pe la raison le bakina na sukuli maboko pour la sala quitter na eba quitter mais la Samuel dans Abigail a joué message que Nabal a tenu bateau pas David mais David a tenu bateau pas Nabal mais Nabal a beau ko servir bango alors David a joué la kanda pas boma ma jolie maman ota c'est content on peut bande ko na biso ba yo kande ko na biso Samuel Yves Shenda ayoka ngo totangi na Samuel amen 25 33 totangi tina 34 amen alléluia totangi béni soit ton bon sens et béni sois-tu wana siko David azolobla Abigail alléluia abinini opambo ma na lingala ba loba ondeni opambo toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Oboni. Donc Nzambe azolobla biso maman biso Deborah a lelo na responsabilité d'une femme. Ah David a ebisi Nzamba pambola yo. Bonini olelo o empêcher makila ya Nabal na maboko na ngai. Même que tu comprendre maman tansi. Siko ndenge nini mwasi oyo empêcher ki yango. Allah taki azaki responsabilité na ye. Ne tu ko expliquer ndeko moko maman tansi. Allah taki responsabilité na ye abkendaki ko yebisa mobali na yakima. Te akendaki amemi ko to biloko. Amemi biloko. Et pas ya roi. Bonini aboma mobali na ye te. Pona ko protéger mobali. Pona ko protéger mobali na ye. Donc asali rôle na ye. Il y a une femme mariée. Donc akeyimba ngutanga okisango wana Bible lobi pour tout biso to tanga ngoni osute Bible lobi amema kikutu plus que au roi asengaki amen mon responsabilité to zolo balelo donc ya moi oza responsable kota la te kaza zoba mobali wana aza bilakelo la famille mobali wana kuto aza tetite aza bilakelo la famille aza zoba mais zoba mutapesa ke maele za muto maele ya mwana biso oyo tokenda ba classe tokenda ba classe pour maele za kite alors professeur baza maele ba pesa biso yango yo ya moi so moni ko za maele pour tozolo la responsabilité d'une femme to ba papa telelo ya moi so moni ko za maele défendre mobali na maman Hortense lo ba maman alléluia bien-aimé kati na Yesu Masia biso bato nzamba keli biso apesi biso mayele
ya koyeba kokonza oyo ezali ba foyer na biso ya solo toyebi ete nzambe apesa mobali autorité moko si mwasi kasi bible recommande biso mwasi azala soumise tango mwasi azali soumise mwasi azali mwasi oyo ayebaka koprotege ndako na ye mwasi azali mwasi oyo ayebaka kobomba sekele ya ndako na ye pe n'importe problème oyo ezali kolekela biso na ndako esengeli na biso tozala nanu soumise liboso nanu respect liboso na mobali tango mobali azali komona ete biso tozali korespecte mobali na biso pe mobali akoyeba kuna tour na ye kolakisa oyo ezali amour oyo ya kolakisa yo te mobali esengeli akokisa baposa na yo mwasi azali mwasi oyo azalaka nanu na bolingo na soumission liboso mobali na ye tomoni Abigail ayebaki koprotege mobali na ye ayebaki koetale via mobali na ye te ke non lokwa mobali nanga asali problème bingana kende kobimisa non ayebaki nanu koprotege ye bien aimé kati na Yesu mwasi aza mutu oyo abombaka secret ya ndako aza mutu oyo abimisaka secret ya ndako libanda te pona bato nyonso bamona tango mobali aza komona ke mwasi nanga pe n'importe ba faiblesse na ngai abombaka ngai na tout na mobali akoyeba kosalela mwasi oyo nyonso kolinga soko osengi eloko akokanga maboko te akopesa po yebi ke mwasi nanga aza mwasi moko atosaka ngai aza mwasi moko ayebi ete naza na autorité likolo na ye mama na moi na lelo tozomona basi pe lelo bakomi kosala basi mingi bakomi kosala mama babosani ete mobali lokola mobali azosala te mwasi aza kosala alingi esili eza bongote yango lelo tolobi responsabilité d'une femme ezate ke okoma na supériorité ya mobali bible lobi na mokanda na jeunesse kuna ke mobali aza mutu babiki okodominer likolo ya mwasi na yo s'il te plaît ba papa kodominer wana tolobi te ke mwasi akomi esclave non mais eza rôle na yo ke okodominer likolo ya mama donc oza la supériorité likolo ya mama ya mwasi ata niveau ya mbongo eleki prophète na biso Alain donc tolobi s'il te plaît ba papa na biso domination wana ezate ke esclavagisme non côté ya mwasi ata mbongo eleki salaire eleki libiso mais faut te ba limite na biso babi ke mobali akodominer likolo ya mwasi na ye et puis ba posa ya mwasi kokokisa mapa ya mobali na ye okoki kozala mbongo na yo amingi mais ba ke soki mobali apesi yoka ata 10 et ça ka mutema bien et ça la ka vraiment bien alors lelo tozolo la responsabilité tomoni Abigail ndenge a défendre ki mobali na ye oui pour une femme mariée on a la responsable na couple nous allons comme décision Moni papa langa ezali kama décision à une femme mariée oza la responsable na couple na yo elle kama décision maman otasinga lelo na bi kenga na za marié donc ngala kolinga na conduire ndaku nanga selon nga na mobali nanga selon grand frère nanga ite selon grande sœur nanga ite selon papa te maman nanga ite na ko sepela pete que papa maku a conduit couple na biso selon libota na ye non lelo nga zo le blanga étant qu'une femme mariée ya moi c'est tant qu'une femme mariée donc à partir nazo comprendre que ngana lingi naza marié vous avez déjà décision mon nazo décision que non ngana moni âge nanga te fona za marié donc nga fona bala ce qu'on a osala ndeni c'est que ça va procédure au sala to sala ba procédure en le to za ba marié on peut na no sali en na bi que za na mokolo on nzamba wa commission ne sika on so sali procédure alors na procédure on so senga nini décision ninga na ozwate ngana ko tambula susu na bango te pona moni position na bango te baza bona responsabilité te donc ngana cause asuna bango te donc ceux qui ba camarade nanga bazala kabatu ya ba prostitution na se retirer na bango eza décision donc ngana se retirer na bango ceux qui ba camarade nanga bazala ba sentiment que kuna ngana se retirer pour ngana lina za une femme mariée à partir nzama salinga grâce na comme une femme mariée c'est que na se retirer ki na likamoko ozuba responsabilité na aussi na responsabilité nanga lo lengi Abigail azo ki responsabilité na abino nga fona telema abima kambo etalinga mais toté ambala musu l'équipe babi que Ezra c'est tellement mambo etalio Abigail a tellement que mambo etalio ya moi si donc responsabilité albana yo ezali comme décision na yo amen olobi que tenga na tiki même ko yoka milieu wana obi parce que milieu musu papa influence aka ozala yo marié mais ozokoka kozala stable te na ndako pour le milieu comme le roi ba camarade mutu ba comme diriger yo donc on peut des responsabilités yo so wa million neza la mama yo ngolamba la football papa olingo bima abso
oza poto yo lamba ika futi lelo pona lamba ye mokoti ça maman donc papa biso Bernardo le tozo le bla responsabilité d'une femme mariée parce que la papa chaussette va t'amilier le ici la poto li soso libala ya question poto responsabilité d'une femme mariée eza question poto te ne papa to le ba ozwa chaussette ya papa te nini sous-vêtement ya papa te o tiango na machine non maboko na biso eza wana eza ya pembe eza noir fona kabula yango ya pembe na tiana eau de javel na omo bona do maboko na nga fonika eza responsabilité ya une femme ya on a bi faut qu'on soit décision de côté le milieu ni na zala est-ce que milieu ils ont bongi ça peut se détruire même grand terrain on a landi ba conseil ni azo pesa maman abotinga conseil ni azo pesa conseil oyo azo pesa neza pour libala na ngai et continuer tier sur kabola biso donc beba donc ozo za décision mo ozo talo il ba décision monsieur za facilité pour na ozo ngwa ça facilité la décision ya Rite et pas Naomi omoni décision facilité Naomi akufeli mobali papa na biso Bernardo papa na biso papi Vukolo donc nzamba sala bino bolamu na sœur na biso Amélia Ndonga la vraiment présence na bino esengo na biso oyebi responsabilité ya décision ya Rite et pas Naomi c'est décision mon facilité de l'autre pesa bana kombo Rite Naomi mais ce qu'on réalisé via Rite trajectoire wana pour les lotos zwa bandoi to pesa bana na biso eza décision mo facilité yango na ya mo silinga ozwa décision o ekomema yo na couple na yo na futur mo ya bien o batu baluzwa pe exemple ndi lo Rite azwa bandoi batu bazwa exemple ya couple na yo oyebi Rite mobali ya kufi na nzela mama Rite déjà uta na famille ya Soni ya mawa mawezo na ndeka uta ni na libala na ye malere lanzeti mobali ya kufi mobali ngo kufi mama ngo pa nuni ata bali arobota jamais mobali tia comme à la niveau bala sur Rite pourtant mobali na kola Rite soit anoni donc ça malheur si malheur mais ça qui décision mon ko facilité ya ko ça qui décision mon ko facilité ya ko zoango mais Rite atala Naomi ebisi Rite la nanga supona ni ata na boti mona ngo akwasuko bala na robota pe neni se na nuni na zape na mobilité papa bon fond la biso ezana Rite 16 pour bande ko ba confirmer Rite ebisi Naomi au monde mambo zo lo balanga ko lo bango lisusu te po décision na kolanda yo au moins décision une femme mariée ajout décision donc mobali wana za na pasi mobali wana comme na impuissant mobali wana soka za solo mobali wana za na famille pauvre mais décision Rite mobali wana kutu ya Rite akufi déjà mérite à suite décision pas ma bokilo alobi ko lo balanga suma kambuana te ngai maman wala siko baloba pour les meilleurs et pour les pires wala siko za pire libala ngosiko te bien uti wapi donc je pire siko on a pire siko sali katina libala ya mwasi obi libala ezaka ba fleur rose te o tapis roulant tozo non mukomsu se ko yana ba montagne tozo moi même ça ko glisso kwe ya mais kanga makaka Rite kanga makima paseye na kati ya nzela non ngaka kana mobali koloba nanga soli kambwana te abisi Naomi koloba te mobali kutu akufi mama abina ye koloba nanga lisusu likambwana te ça ba décision mususu na livre ya Rite 1:16 à 17 ça ba décision mususu ya mwasi na libala no zwango yebisa ya wana yebisa ya petite sœur mama moni makamo bozoloba na osala ngoto donc ngana ko vana libala na ngai Rite 1 verset 17 à 18 16 à 17 à 16 à 17 Rite répondit ne me presse pas maman na biso fifi vraiment nzamba sala bola de te laisser de retourner loin de toi. Amen. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Maman a biso fifi mbata. Donc ba décision mususu. Maman la ngai Maria. Maya c'est boss. Donc ba décision mususu. Eza facilité. À côté de 18 avec Naomi la voyant décider aller avec elle. C'est ça d'insister auprès d'elle. Donc ça ba décision mususu ya moi si ozui ango oyebisi yaya oyebisi papa kenga na nzimi mobali nanga lolenga za. Oyebisi yaya ya moi si grande sœur. Ce qui oboma libala. Pona nyozo zo suma kango.
Oui, si petite sœur, au moment libala, aux autres sous ma canne pour nani. Si au moment que mobile les âmes à mon tungisi, aux autres ma canne pour nani. Ce que tu quand la femme na libala, ah arrête ce qui décision est qui facile. Mobile les azate, mais si Naomi nga na kotika te, na kolanda yo, bisika yo kozalo kokufa, bisika nga na kokufa. Et pourtant la mission normale boya kotala, hein maman. Donc Naomi aïe ne l'homme au soutien. Et puis bateau bana mon habité riche vraiment yene mutakota bilakelo na famille moi. Ya mwana biso bana la kota na libala chrétienne na libala chrétienne faut muto mona na musika. Ozo bana mobala la chemise te. Ozo bana za na pantalon moko. Mozo mona bazem ya esprit que dans 2 mois, dans 3 ans, dans 5 ans. Ah to ça ba voiture sika. To temla likoblo to temla na ngote. Alléluia. Mais bato mingi lelo ba ratape mama kosimba biloko bakwa kosimba pour amona bato na misu normal libala eza bakwa misu normalité papa baza komona le président baza komona lobité le libala eza kezo misu normalité yamona l'amour de Dieu to ko komona misu normalité oyo eza bato mususu na milieu wana l'amour de Dieu papa na ngai mama na ngai Pélagie papa Willy nzaba sala bino bolamu eza na bato mususu na misu normal bana mona rythme takota bilakelo na ningeni mobali akufi mazokanga makana mubango oui ba décision ya libala eza facilité pour na kozwango kolanda miliete maya sebosi kolanda milete melanda o papa maker alingi po libala na bino ezala bien amen oboni riti pa mako mobala za kite même si na mi koloba lisute moni siko ko abi makamwa ku mama na liko yoka ngosute siko ko kufela nga kola sala peuple na yo akoma peuple na nga nzambe na yo akoma nzambe na kanga mala bato bala nzamba solo même na milieu mama kanga mala bato basala nzambe ya solo bato bazobanga libala on bazo respecter libala na bango bato ba responsabilité ya libala na bango obi takangama kina Naomi oazaki na nzambe ya solo oazaki responsabilité ya libala na eti nzamba kabola kina Naomi na mobali na ye nzamba pambola kiriti lelo rita comme moi sa Boaz moi sa mokonzi mais kangama na mobali na oya moi si tika milieu wana obazo ebisa yo osala bo momo tasilo bana mama moko na ya moi si mokazo alléluia ya solo vraiment kangama na mobali na yo na tangu na lelo tokomi komona biso basi tokomi kolinga mibali pona to ba voiture tozomona kaka na miso ya lelo tozomona biso alobite kangama mobali o nzamba pesi yo ye kangama na ye ezala bobandi na ye na pasi to préféré kutu to bana na mobali na pasi po lobi to koma na bozwi ole lelo to bandi na mobali na bozwi lobi kuna okoki ko supporter te okimi mobali nzamba ko sepela nango te bibe tali so tango to balanaka to lobanaka pour les meilleurs et pour les pires eliko ba ke lelo mobali za na bonne santé mo za na bonne santé to lingani tango pe moko na biso problème ko joyer to bolingo échanger te ezala toujours ndenge moko to changer te to lobate ke non ngala linga ko po lotaki na mbongo lokola mbongo sili ngala ke ko luka mobali mususu bien aimé na bongo nzamba ko sepela na biso te libala na bala na nzambe eza libala moko to lingalaka tangu to na pasi to kangami na nzambe tangu pe bobzu ezali te to talela ka nzambe po te nzambe nde yende nzambe mopesi na nyoso tu te bala ko kangama na ye mama kese moko ye ko yelanga sur la responsabilité to mona biso ba mama la tangu la lelo to tiki ba responsabilité na biso mingi na ba semeki ya baleka mibali ozo boko la leki moko na kati na ndako ale yo zi responsabilité otikeli leki ya mobali aso kipe na mobali na yo plus encore bana na biso ba koli tozo mona bana ba komi na ba 20 ba 22 to komi koloba nga déjà na sina koli si bana tangu ngala pe mobali na mwasi na mona na nga azwa relève to komi kotika mona na biso ala mela ba papa na biso fufu to komi kotika baleka mibali bala ba papa la chuba fufu mama est-ce que na ba mama bongo po ba mipeti na kaito boite kayo ezali nango bien mais siko mama na ba mama oyo ba lobeto ba si ba kolisi bana ba zesu na droit ko sala te bana ba doit responsabilité ya kolamba ko sukula papa bilamba kolambela papa mama toko lo bani place wana amen mama nde kona biso Dieu le sang mais mama biso atun toko ko lo bani a to bi responsabilité d'une femme responsabilité d'une femme ezana nfo ba ke tam yo kotina ndako libala position ni yokutela ki mobali na yo lo ndenge ni bato bana ko mona mobali na yo alors position wana na yebi ke to kuta ba papa toujours na position OMC za faiblesse akoyi ko zana yango metam su ya niveau wana te lingeli
donc il faut que responsabilité na ngeza na tala so papa na ngana kuta ki na 0 donc faut akoma na 10 plus que makanisi na ngai responsabilité na ngai ezali fona yeba problème oyo e bandaki ndenge nini me faut esuka ponga na koti azaki ye moko mais comme ngana koti étant une femme na comme une femme mariée on a zo kokisa trajectoire on za mapesa pa ya papa donc ce qu'on fona lingana yeba problème oyo e bandaki ndenge nini est-ce que pour la ni azamu keboy tamsu manki akolia ndeni ngana kotika petite sœur azwa place wana tenga mna yebi guna ye pona moment la biso ya fiançailles déjà na yebi ke alingaka nini déjà responsabilité na ngai yango na ya mwasi na ndako sikoza faut ba responsabilité na yo tant même ba camarade ba ye nde mama otolo ba awa te biloko ya papa yo mtu fo lamba yango même ba petite sœur baza na ndako eza bien to laksa ba onko lamba mais za na tangu mosusu o yo za obligé biloko ya papa yo fo lamba yango ba camarade ba koyoko ya mama otansi lamba no fufu na biso to lia mais papa alfa yo mo lamba bien te pesa ngala lamba fufu na biso ya mekwanga ya papa yo mo katamba po yo yebi guna ye omolelo ba mabala mingi koma ko beba biso mso za ba distraction mun tala to yeba na kalibanda évangéliste auti côté ya biso awa repentance eza mutu mso za repenti te na motema na ye aza repenti na nzoto bona bilambo zo mona mikoso changeaka zo mona yeke changeaka te me motema nena no change te otikile nzungu alambila papa lobi olela libala c'est ça Lobi on est la libala. C'est ça. Mais nous avons qui sait que y maman na maman na ngai do elie ngai. Oyi bingi na sala ikuna oyo bana benga mwana mama. Lelo papa kenda tika yo ya mwasi. Mais Bible lobi na biso nzama pesi biso autorité peut pouvoir. Alors likolo autorité peut pouvoir bana ko réclamer papa. Ce qui a kenda bana ko réclamer lo banzambe. Osala kinga na mabelete molongola kinga pa inaye. Donc esika zali pa ya mwasi wana zangisa ekimia azonga na ndako. Beza possible po olongwa ki na mupanzi ya papa oya kenda alors bonde la kanzambe zo autorité wana ke esika zali pa ya mwasi wana nzamba tia bango na confusion papa azonga na ndako parce que za faute na yo responsabilité à une femme mariée faut yeba ko conduire ndako na yo amen faut ba ke elamba ya papa ngane fona sokola ngane fona repasser yango okoma kotika ba petite sœur ba repasser ba camarade ba repasser ozo kota nini kati na ndako oui, eza ba mami bale ba komeli ngai awabi talela nzambe ala kisabiso le bon de la nzambe ala kisabiso nzela ni tolanda mamso absinga biete mayele na mobile na ngai na kotikela e motote musabi na papa alpha tableau no eza kitoko makasi elo na ko loba si la responsabilité eza na important makasi mama ba za ba responsable donc même maman oza responsable tango azobima même azo kendo a ke retraite abi ke papa na ngai lobi akolia oyo na tongo akolia oyo na po akolia oyo ozo kendo place malamu mais soza motoza est responsable nanda kuna yo okelo place malamu mais nanda ko tiki dali baku pourquoi otiki ata d'abord tiki basani salité ozo na mama biloko nyoso na eza malamu te alors toni to avancer côté le susu mama mususu o azoki responsable mobile na na exode wala za Sephora na chapitre 5 chapitre 4 verset 25 à 26 na bandi ko tanga bible biboye pendant les voyages à un lieu où Moïse passa la nuit. Tant que vous avez un voyage, maman, Moïse c'est qu'il y a la ponzo de l'embaki. So tant que la Bible dit que l'Éternel attaqua Moïse et voulait faire mourir Moïse. Nzambe alinya ko Moïse. Kuna domoni David alinya ko boma Nabal. Muta defanda kenan Abigail moi je suis malam tala saki bandoi femme mariée yo za la pose de bandoi responsabilité d'abord exalté so bi lobi awake nzamba yi prépa ba Moïse mais Sephora femme défenseur na sebela ki maman opese ba qualité basia obi moi je face à défenseur moi je face à responsable ya mobile na ye ay ba ko aider mobile na ye moi je face à ta décision Sephora telemi pris une pierre aiguë a décidé de fils akati ngenga ya bana et jeta au pied de Moïse en disant tu es pour moi un époux de sang. Moïse a vu ça qui était c'est ça maman Moïse a vu qui était hein maman Moïse a vu ça qui était sala makamboyo mais c'est vrai il a compris que ndengna zabwe mubala ngai ako kende ta ko kufate amen mubala ngai ko kufate azuma kanisa binga fona kata dara a 26 conclusion l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit
l'épouse du sang. À cause des circoncisions. À cause de la circoncision, oh ya kataki na libanga. Oh yebi emo papa ndi alobeli yango. C'est une facilité à maman Hortense. On a nini ayebi passe à contraction te. On dit passe à contraction moi mbala yebi yango te Hortense. Moi il peut te expliquer bango ils étaient pour comprendre yango te. Bambo na kama mazo finalino azolia manzaka ba yebi yango te. Obi Sephora ti azo kata mwana na libanga. Dozo kanta passe à contraction na mabosa nyango. Ao kanisa bia mukolo mona mona passe boye. Po mwana na komone zalaki bada Sephora de chambre. Abi mukolo mona ki passe pour Geshom abota. Mais comme dans un moment où il faut la responsabilité d'une femme. D'une femme, ou alingi mobile na ye. Donc faut la responsabilité, donc faut la décision. Azu moi na habité, donc nazo moi na passe wana na o sentir ango. Oyebi maman nyo so la ka ata moi nazo ganga, na monite me motema meso ka. Donc gangi déjà nini. De passe wana beta déjà na motema. Donc ma papa me so ba na biso ayo pour lekisi. Moi na expliquer yo ezate. To comment esika passe hôtel boye. Oyeba yo ebete ma maman ba lela ka pour passe wana beta na motema. Donc c'est fera tiazo chambeli wana so libanga wana do passe zo sala mais faut défendre côté moko muto akufate côté ngo ya mwasi yango tozana posa au défendre tozana posa au défendre ka côté wana ozo ka décision côté wana même ni bazwe bisoke omoni mobile wana aza impuissant ba docteur ba lobby ale ba to quartier pe ba yoki yango ba sien kompe pe ba yoki yango loba na lingi peut pas nzambe abenga ma jova rafa na pamba te donc na lingi po na ebike kondimananga eko changer ba données Sephora ndima kit abina ko kata Geshom mais na yebi peke akokufa te donc andima ki responsabilité wana akati abwaki kuna nani Moïse pe abiki moi je suis responsable maman a changer ka o eza décision donc a changer donner ba donner changer donc Zamba tali makila mwana wana ebini po tata bika bite bango ba Moïse akufa te mwana ba obika Moïse te Zamba tali Abigail azalaki te mais a se jeter na makolo ya David habité Zamba lobité na bala akufa soute Abigail a lati foti moko boye habité akokufa te na ko sauver donc une femme mariée faut la responsable faut une femme ozuba décision faut défenseur ya mwasi kokota kota bikote la te balobika ke mbana zo ba yekuta lekisi bazwa pampa mate asaka zwa pa lingi maman moi si adam moi ça marié le abi bazwa na pamba pamba lekisi ko cheka ba fona nga asaka zwa pa lingi yo mais yeso beta ka ba oya ye parce que papa na bipo na sa zwa na ngaite asa zwa no pose uza moi si lingi yo mais pour ni déranger ka yo si on se déranger on a intérêt moko ya moi je déranger soit que là on est au boy il va voyage moko o isa na ngona bénéfice te alléluia donc pour kita ke kuna ba osala fête mo boy ozo nationalité ana zolo parce que côté Europe yo za na nationalité donc monika ke faut kende pour nini na za nationalité na ngai non oza une femme mariée papa le bini na papa teke on ndasomi bien na ngana kenete papa omoni voyage fête mo boy eza na famille maman Hortense ce qu'on a habité toi famille ce que permettre na une femme responsable otuni que ngala somi billet pour maman Hortense azoke fête ya nga pe nazokene oza marié te non maman mo toloba ke mobali mutata na dernier mois koloba donc mobali na dernier atanga koloba na nga décision soki mobali alobi oui soki alobi non yo ko kanisa maman alléluia que papa alfa ya a osa anniversaire mwana olobi nini eso dépend de papa alfa ezati que posa mwana grande sœur posa mwana petite non soki alobi ke okende te posa msu ya wana zene na concert bien te tam su noko wana zene na concert bien ce que tu as dit, tu as un problème. Papa mama soirée pas les autres t'as tiré foyer. Si quoi maman, on est même sur un bel soir comme que soir si moi c'est au Kendete. Ils ont dit bibo mo que belle. Ils ont dit que beaucoup. Donc t'as au Kendete donc problème est bandu. Alléluia. Alors mané soute. Alors donc ma tu as changé. Donc une femme est responsable à cause de la comportement wana ti. Papa le bini pour la mobembo wana. Ngala mo to va na biso. Ah merci papa. To va na biso kasi. Et puis on changer les ba donner ti. Oh comme kanda ti. Moi été. Et pour une femme responsable, face à la peine à budget,
fazala na likanisi ki nakutaki mobali ona sikoyo ngani tosali 5 ans tokomi na ndenge nini omoni une femme mariée responsable mama tozwibaki o nakutaki kaka na dible 7 nakutaki kaka o café mo boye soki babenga nini ba internet na dible 7 après tokomaki o na baflat tozopotana mwa flat après tokomi na bachaîne mais ce que moi sur la zotala est-ce que ça va pas quelque part ah bien ça va t'es na moni chaîne au peto ça kati anda ku lobby photo bima donc une femme responsable atakana ba idée mo rapporter ba malamu na vous savez que kolia fufu malamu na ndako ba épargne pour ba avancer on les va reculer une femme responsable ça tout moi ça c'est une responsabilité ça ça faut pas mon bal bara meto bala no sala nini ata ba belo ya pambo soma ko yo bando kota na vie ya yo suko bando kota na vie na yo bakisi combien alléluia obakisi combien ya mwasi tivanda tala yusko zo kanisa ba makangu ozo kena libanda ba sawana bazo pesa yo ozo la sekenga na za mwasi te oza mwasi te oza vraiment mwasi te limbisanga oza ya mwasi ndeko na ngana lingi bino mingi moza mwasi te obi une femme mariée ko kini ko papa makangu ate po ozo sambusa nzoto na yo linga ke nzoto no to se to lobelango eza marchandise te eza cadeau pour na papa siko linga ni yo kota na vie ya papa donc non kuta ke na 0 akoma na plus non kuta ke na 10 ay se multiplier wana nde bazota babikete papa wana toyebaka eka na veste moko toyebaka eka na dress moko mais lelo akoma kuna ba dress akoma ko pesa ba belanga siko ningi za akoma ko pesa ba papa mama surtout ya motuya ke okutaki mobali ayebaki nzambe te mais siko na nzela na yo tomoni ke papa ayambi Yesu papa akomi kokende akomi kolamsa bino ole yo lamsa papa nde siko mutakomi kolamsa bino na kati na foyer ke bola muka ere koke akomi ko presse bino kolata couronne wana apocalypse kolonga na kolata e couronne olongi ye que papa po akoma na niveau ayeba Yesu ala na maman l'église pas kendaka donc il va voir beaucoup de choses na vie à maman amoni bina la vendre habiter maman na moni pas azoke en tout cas changement ça yona baki na batu boza na souci à changer ba sipete chaque dimanche mais ça na souci à âme na yo ça makamba kitoko pe mala et ko pousser batu à côté à bango papa on va na tali non dimanche prochain maman linga te ngato kene église nzela amen alléluia amen le musu liboso bandeki ko se voir et pas mobali par après na nzela na yo tomoni ke mwasi amikiti te comme ça mobala zo ganga mwasi alo bakalisu oui amen ko to komona papa landi yo pa lo ba mwasi nanga tukata azo ganga ngala zo ganga ndenge nini mwasi nanga ta toujours na voix assez o komona mobala ko landa nzela lo sam ezabo donc mama fo ya na différence mo kati na ndako onde mama lobike papa ebaki nzambe te tina libota ne bakomi ko kamwa akoma ko sambela yeko tu bible anda kango soni mais ba mona make papa na bible nzama ko la eto couronne ya mwasi ezati ke ko ganga kaka yo diaconese yo choriste ni misiko na ndaku poni papa zo kwa ko yate amen yo musuko vanda makanisa pona ni papa zo kwa ko kende te na bakamonga na zo ka lelo yana ngai joyce pona ni papa zo ko ke église te donc to mituna biso moko poni papa yo alingi tangu nusko sala ekobo alingi tangu nusko kende libana donc ya mo sifana mituna eza fota nani pona nani ko mona mwasi alekate est-ce que problème ngo ezani ngana zo kokisa te tana zo ko kokisa te na bika na mbetu te mais banda vraiment na cuisine okoti na salon ti oke na mbetu lobake est-ce que mobali nanga pona ko mona mwasi alekate problème ngo eza nini donc rôle ya une femme mariée eza bongo donc faut analyser ndaku na yo coin par coin aussi bakena coin o likambo ezo marché te est-ce que ça faut ya nani ngai comme maman nazo kokate ko tala na sima ya cuisine nazo kokate ko repasser pantalon est-ce que makanisi ya papa nazo ko maîtriser ngo te eza nini pona nini mobali na ngazo tala même na bapaya na kati ya ndako donc la petite sœur na kati ndako muso mobile na ngezo koka koza maîtrise te donc faut oyeba eza responsabilité à une femme mariée une femme mariée maman mobile roza la près comme la porte ngo bima une femme qui se sent kaza maman na kati ndako amapa ya na chemise la tango na sana kolo chaussette au potem na 3 jours papa zonga mbangu na chambre na repasser c'est na bongisi kene ko changer chemise wana mais une femme oza une responsabilité maman chemise wana papa ko la tango 3-4 jours et comment boire coup de baode mais na maman na biso Marina Tazi tozo lobla la responsabilité d'une femme ya mwasi na lingi bino na lingi te bosilika bisika boza alléluia maman toke na proverbe kuna toke na proverbe 18-22
Alléluia. Proverbe 18-22, le but de c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et lui, comme que Moutou, moi aussi, azali mutu oyo akozala na esengo moi saza mutu oyo mama amemaka esengo na kati na libota moi si aza mutu oyo amemaka malheur te moi si azali mutu oyo ayaka tanga kuti mobali na ye ndenge mama bina na zéro amemi ye na plus moi azali mutu oyo akreaka ambiance na kati na ndako peut-être mobali pesa wuti musala kuna e déranger na musala kuna e compliqué asali ba calcul ba comptabilité mais tanga azali ko na ndako na kuti yo mama déjà oza ko yame déjà na porte. Papa bonjour, boni musala, elle est qui bien, on crée ambiance moko bopo cha mobali à l'aise. Yango ba bina bina oya moi si, il faut essayer à trouver esengo kati na moi si. Bien aimé kati na yetu biso ba mama to ma ambiance na kati banda kuna biso. To koma komona ba mama mususu, ba koma kanda mobali so akei banda tongo, yeba bimi na simatika liko bima kei. Bango nyonso bakoya kokutela kaka la pokwa. To boite, za kitoko te, to boite, mama yo ke musala yeba ko reparti air na yo oyebi ke no na kenda musala nanga boyo kana na papa le papa ngala ke musala nanga pona 2 heures d'temps après na 3 heures d'temps na koya pona ko s'occuper na foyer nanga il faut to s'occuper na bana faut to s'occuper na mibali na biso moi si ata mutu oya memaka kimia ata mutu oya memaka désordre na kati na ndako te etengeli kati na biso ba mona mbuma oya molimo mo santu oya zaki ya la joie on ko transmettre ope na mibali na biso soki biso to ko memesengo mibali na biso ba ko bima de gauche à droite te soki biso to mi bana biso kimia mi bana biso ba ko lula basi libanda te ba ko bima pete ke ba kene o mona kene la fête lelo mama bongoma to bima to kene fête pourquoi parce que to za ko mema esengo moko a trouver kati na mwasi esengo yango esengo ona eza ko sala ke bazala na intimité moko ya malamu zamba ko sepela bien aimé soki biso ba mama totaleli mibali na biso to te nzambe na foyer na biso et puis mobali aye na deuxième position to yeba kote mibali na biso na ba place na bango biso ba mama na toza ko mona na mokolo na lelo to koma ko négliger ba mama to ba papa to komi ko mona ke to komi ko loba mabe mingi ya ba papa libanda moi ça mutu oyo abomba ka secret na kati ndako secret na nga na yebi ke mobali na nga aza na problème ya stérilité ya solo na koko ke lobango na ba parents na nga mais zate li solo mama na mema yango tina baninga na nga eko masija licho moi si oyo azali moi si oyo ayeba ko battre ya libala na ata mobali aza na problème ata nga aza na problème secret na biso na kati ndako etikali ya biso mbale to ta prière liboso to ta le nzambe sima nango to komona oh nzamba ko salela biso amen mama alléluia de mama bito ta prière liboso total nzambe nzamba osali la biso donc yango totolo ba alelo ke la décision la responsabilité d'une femme mariée donc faut ça une femme osa décisive osa ba décision o eza bien constructive ba décision za constructive lo lenga zalaki ya Sephora ya Rit ya Abigail donc ba décision mo constructive décision mo eza nini quitter milieu o ya bato balingi oza ba célibataire quitter milieu o ya bato balingi oza ba femme seule quitter milieu o ya bato balingi kosala ba ekobo azana mobali na ye mais azokene ko bima na mobali musuli bana pona to so bla basi donc moi so azana mobali malingi ko bima na mibali musu quitter milieu wana dozo responsabilité na yo eza facilité to zaka na baninga nga mamona zo décision mobo mais ça ba décision musu signé obite nga fona sala Abigail asala azoki décision wana Rit azwaki yango nani Sephora azwaki yango toke na mokili to komona basi lokola ba angle mec basi moko décisive na milieu mibali mazui azui décision et salami basi lokola ba o Angleterre ba Hillary Clinton ba Theresa May de baza basi moko boye bazo ba décision o ba bazana même sexe ya biso na yo ya mwasi siko ba bazo zongo pona nation siko yo pozo zongo pona libala na yo nini zozanga milieu te tolobi awa la nini tolobi nini mama la responsabilité d'une femme mariée na kata responsabilité on a zoa décision maman au mona ke libana yo ekende bien biso to lekine lokote bolimbi siso eloko mo esali pasi nzambe asunga biso to benga matano subana nzambe to sola na bonzambe yango ezaki liloba na ngai amen
Amen. Zamba malamu maman, tellement tu oublié résultat d'une femme, tu toucher Abigail, après que zanga tata muke maman. Pourquoi tungisaka va mutema David a compris tabi na moni sagesse na responsabilité na kata mwasi on. Zamba a eu décision à finir pour la Moïse, mais c'est fora telemi. Donc ça veut dire que tant moi ça telema kana ndaku maman, c'est une nation hein. Donc, lobby en tout cas, c'est très important. Alléluia. Et là, on a que maman, les Cambougnons, surtout tant que problème est et c'est toujours tout bout comme à Bolongo, la biso la c'est. Toti kabareke ce n'est pas une Nzambe. Pour Nzambe quand on est mutako pesa biso solution. Tant biso maman to moni que problème moko et lequel biso maman to ko epenge problème moko surtout na cas aditaire. Ozomona na cas aditaire bien aimé kati na Yesu bondela Nzambe akoyeba ko guider biso. To lo bakaka te ke to boya mobali na biso po asali problème moko boyo wele ko boya mobali. Non. To wela nanu kocha mabolongo la se to bonde la Nzambe pesa na nu kimia po loko le kimia ezate po adultère pe lobité ke boka bwana babi eza décision abinomi ba alléluia eza bien ce qu'on moni que adultère ekoti na ndako sami na ndako nanga menga na lingi mobali nanga na ebi ke Nzambe ka mutako longisa biso na likambo eza ngo problème te elle ke mabinomi balé bible lo bien ce qu'on dit ko limbisa olimbise me ko répéter ka yango te. Amen. Liba les alliés institution divine ou t'es pas dans Nzambe. Biso to chan Nzambe na kata ba foyer na biso. To komona Nzambe akosala la biso ya kokamwa ya kokamwa. Pe to kozala ba femme ko soumise. Soki to kangami na Nzambe. Soki to kangami na Nzambe to da kolanda ba principe na Nzambe. Libala na biso kozala libala moko etondi chamine sengo. Libala na biso kozala libala moko lisantu. Nzamba pambola biso mama. Merci mingi nandenge bobengi sibiso na moko na lelo papa. Merci maman Hortense. Et là on a ngina loba, eza lango tar moko te pour na maman moko. Eza retardé. On va changer position après matin à oyo. Yango to bel comme décision. Amen. Elle comme décision, une décision mutazwango eza facile. Facilité. Joshua zo ki décision na 4 millions. Ayib si bango ke soki bino bo salate. Ça ki na bangot. Soki bino bo ke na binote. Na peki si binote na banzambe wana. Menga na libota nanga. Kozama kamususu. Ya libota na yo. Ya libota na yo. Obi yango te oza pona bénéfice libota nanga. Amen. Ngana osala yango. Oza pona bénéfice libala nanga. Eza retardé na osala yango. Na bike na kosa ki mobali nanga. Mais leo na zui décision. Na ko dévoiler yango. Na osala yango lisusu. Alléluia, alléluia. Ah, ça la maman raison ni maman. Amen. Maman va il va toucher ma papa. Alléluia Jésus. Amen. Donc toucher ma papa. Mais l'autre lobby responsabilité d'une femme mariée. Marié on a nani c'est que na papa alors to ozonga pe awa responsabilité d'un papa donc eza bongo ba papa pe bazana ba responsabilité oui papa bazana responsabilité na bango yeah bazana ngo to moni yango kuna epa ya nani epa ya mobali ya Anne ça qui responsabilité yeah ana zo botate mais là le bla papa te ana zo botate mais papa wana asala ki yango siko to linga pe to est-ce que ça ba papa ba sala yango to ko éviter pe de papa ba koza lelo to za mama Kongo mo Kristo to za pe na papa Kongo mo Kristo amen Nzambe asala biso bolamu vraiment Nzamba pambola bino tangu nyosolo ba so bo mona ki kati ya mitema bonga bo mona sengo to za na mpo bo za na ngambo wana to kutani lenzi soki Nzamba bateli biso amen. Nzambe merci ya na bikamo zaki na biso suki na biso Nzambe na bikamo simba libota moko simba mwasi moko simba mama moko simba femme moko nana kondime ki ba donner moko ezo changer lelo pe royaume na yo Nzambe ezo la lokumu Nzambe na kombo na histoire bi amen. Amen.